Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mbote pe bon début de semaine na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal peuple pour la peuple tika ete to fungola yango pour la kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ki samedi 8 avril ba chantier ya ba travaux ya construction ya ba infrastructure destiné ya koyamba ba 9e juillet ya francophonie oyo ezali prévu na mois de juillet pe août na ville province ya Kinshasa bolanda ba détail nango elongo na héritier Mapindemi. Ronde Oyo et Bandaki na stade de martyr et Paiwapi, président de la République, Azwa Kitan Yako se faire expliquer ba maquette à l'appui. Ba ouvrage Nyonso Oyo ezali déjà réalisé na concours ya ACGT, Pene ya chef de l'État, ezalaki na premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, ministre en charge de l'infrastructure Alexis Gisaro, ministre des Sports François Kabulo, gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantini Ngobilambaka, na site Oyo président inspecteur tour à tour gymnase Oyo ezali jumelé ainsi que stadium ya basket Oyo ezali réhabilité pour na premier ouvrage Oyo ezabongo na deux terrains réservés na ba compétition ya capacité ya 3000 p 2000 places P batalisi ke to ya exécution ezali déjà ya 80%. P actuellement ezali bongo na stade ya définition etikalika installation ya climatisation centrale pe ba équipement mosusu oyo ezalaki commandé na étranger ezali kozela mamikolo ezali koya d'ici fin ya mois ya mai au plus tard nyonso ekoki kozala prêt ndenge basali mosala balobaki pour na deuxième ouvrage ezali bongo ancien stadium ya basket lelo ezali bongo recouvert pe na capacité ya 200 places et kozala bongo réservé pour na ba entraînement ba avancer ezali constaté na site ya stade de martyr ndenge stagnation ebali komonana na stade Tata Raphaël et Paiwapi misala ezali kotambola penza lolenge elongo banité ba prestataire bazabongo na mission ya kosala lombango ndenge chef de l'état alobi na université ya Kinshasa point de chute ya itinérance président de la République a visité quelques hommes oyo ezali destinés pour na koyambaka ba athlète pe ko constater a constater ki
niveau exécution ya misala oyo ekomi na 85%. Bilan ezali globalement positif kasi infrastructure mosusu ezali déjà réhabilité et sengeli et se conformer na ba normes internationales ndenge OIF azali koloba. Organisation internationale ya francophonie nécessité ya misala mosusu ya finition eye bana kosalema na ndenge ya lombango. Au total 1950 chambres mobimba eza disponible pe prête pour na koyamba ba premiers occupants. Total ya 4000 athlètes bango bazelami n'espace universitaire. Donc ambiance moko ya malonga pe dialogue na communauté estudiantine et longona chef de l'État et salaki ti tango atikaki balie oyo nyonso amonaki ye moko ndenge nini bato bazali kosepela pe baza déjà na idée ndenge capitale Kinshasa ekoyamba milulu ya francophonie na juillet 2023. Na somo susu basenga koyeba ke délégation moko ya Commission nationale des droits de l'homme CNDH na mokuse bazalaki weekend eleki epa ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso oyo bakambamaki epa ya président na bango Paul Sampu bola na ba détail elongo na héritier Mapindimi. Délégation ya Commission nationale des droits de l'homme CNDH na mokuse bakambamaki na président na bango Paul Sampu bayambamaki bongo weekend eleki epa ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampwanga avant plénière oyo ezalaki consacré na poursuite et interpellation ya directeur général ya Société nationale d'électricité SNEL na mokuse oyo azali kofundama na makambo etali mais gestion epa ya député Prosper Boukassa. Visite ya bureau ya CNDH na chambre basse ya parlement ezali ko intervenir na trimestre moko après mise en place na yango na suka masolo Paul Sampu Mukulu alobaki boye trimestre oyo après entérinement na bango ezali bongo kolakisa ke bango basalaki prestation de serment pe remise reprise et salemaki basouetaki en tant que plénière ya CNDH baibana kobeta masolo na ba autorité ya mboka lelo bayaki komona Christophe Mboso Kodiampwanga président Assemblée nationale po na kosalela ye situation ndenge makambo ezali kotambola pe baibana ko comprendre eloko ezali koleka na mboka balobelaki makambo etali promotion ya protection ya droit de l'homme et longo na bango balobelaki ba actualité ya mboka mingi likambo etali processus électoral élection pe problématique et insécurité oyo ezali kotika est ya République démocratique du Congo te bungo mingi balobelaki likambo ya agression barbare oyo Rwanda azali ko agresser République démocratique du Congo na tina wana question ya est ezali ko intéresser CNDH ndenge Paul Sampu expliquaki alobi ezali question ko travailler pour na ko réaliser livre rouge oyo ko compléter d'information oyo ezana ba différents rapports congolais d'institutions internationales oyo ezali ko lakisa Rwanda Musapi na ndenge azali ko soutenir ba M23 pour na kubundisa RDC na tina wana bakisi question ya insécurité na territoire ya Kwamuch kuna na Mai Ndombe pe likambo ya fonctionnement ya CNDH ba difficulté ebele bazali kokuta na yango. Paul Sampu alobi akuta ina sage na tête ya institution parlementaire ya mboka yepe a remettre yes présent moko oyo ezali ko symboliser reconnaissance na part ya équipe ya CNDH pona oyo nyonso bazali kosala. Alobi soki institution na bango ezana engagement na vision ya ba autorité nyonso ya mboka kobanda na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali façon ya encourager davantage pour na développement ya mboka na biso ndenge président ya CNDH abakisaki après Assemblée nationale bureau ya Sampu bakokende na mission na ba dirigeant mosusu ya mboka. Na masomo mosusu basangali koyeba ke questeur adjointe ya commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse mwana mboka Sylvie Birembano azali ko poursuivre itinérance na ye ya supervision bona na ba détail elongo na Stéphanas Kandepe héritier Mapindimi. Madame Sylvie Birembano azali kokoba itinérance na ye kitoko awa toza na ville ya Likasi pe atambolaki na ba territoire ya Kambove pe ya Kipushi. Tozali na province ya Okatanga. Questeur adjoint ya CENI atalisi na ba requérant ke opération ya enrôlement et koki kotika la éternité te. Respect fixé na même nombre ya ba jours pour na ba opération oyo ezali kosala awa penza rigueur makasi. Ekomaki mercredi 5 avril 2023 na territoire ya Kambove azwaki directement contact na ba membre ya antenne locale ya CENI avant à présenter la civilité naye et pas ya administrateur adjoint ya territoire Shadrach Mulumba. Na nyonso situation ya Kambove ezali vraiment satisfaisante lolenge moko na Likasi. Boye rencontre moko et salemaki nanu na cadre kaka ya ba civilité.
boyi elongo na maire Henri Mungumba Tamba questeur adjoint à Salaki ba suggestion pour na quelques mécanismes ya kobongisa enrôlement et pas ya ba requérant oyo bazali nanu na ba jeton na maboko. Président ya centre a prometaki ko clôturer opération oyo dans 48 heures. Madame Sylvie Birembano a adopté une méthodologie à travail peu que diviser. Délégation na ye na deux équipes. Équipe moko bakendaki na Kipushi, mususu etikalaki na ville de Lubumbashi na direction kuna. Boye directeur ya cabinet adjoint Dave Banza. Boye rencontre moko ya tête à tête et salemaki na officier supérieur ya armée concernant certaines allégations oyo ezali bongo lié na ba perte ya ba carte d'électeur ba kit ya enrôlement avant ba visiter entrepôt. Secrétaire général ya AVC Maître Magloire Kasongo a sangisaki weekend eleki ba maman ya Kasavubu et pa yuapi a clôturaki na bango mois de la femme kitoko na kopesa ka bango ba cadeau ya Maputa héritier Mapindemi apesi bino ba détail élément o. Maître Magloire Kasongo, secrétaire général ya parti politique, autre vision du Congo, a sangisaki weekend eleki ba mama ya commune ya Kasavubu, ezalaki occasion ya ko clôturer mois de la femme elongo na bango. Ndenge kaka balobaka mieux vaut tard que jamais, ba mama bayaki etuluku ndenge bino moko bozali komona. Maître Magloire Kasongo, oyo azali bongo secrétaire général ya AVC, parti cher ya autorité morale, Maître Didé Boudimbu, a betaki masolo elongo na ba mama idéologie à parti à Sengaki na bango ba soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kopesa ye deuxième mandat na élection ezali koya pe ba soutenir AVC pour abimisa ba député ebele pe ba candidat nyonso ya AVC ba ko se prononcer ba ye ba na kozwa mandat ya peuple balobelaki makambo etali ba élection AVC azali ya kotelema na ndenge ya kosakana te ba mama nyonso ya Kasavubu balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État kaka na même occasion Maître Magloire Kasongo a pesaki bango ba cadeau ya Maputa pour na ko permettre bango ba sepela ndenge bango moko balobi. La mona osa makambo pour les malam. Il y a un autre conseil ba maman tout à reconnaissante envers eux vraiment. Pour appeler sur le bassin, appeler sur le fonds en commerce, tout bien dans commerce, ba maman papa bandi mapa, ou ba teka nguba bandi, ba biso de ça puis makambo tout bandi ma fond wana. Donc nous avons pas de pambola. Alors nous avons linga ba tout za reconnaissante. Tout se pe na mbale bozo na Christ roi, tout zo muto aboy vraiment. Et on tozo tche ma boko vraiment. Aleka, a pambola ma pesa, to na sima na yesu maman. Bo simba ke Maître Magloire Kasongo akani ko créer ba emploi na ndenge ya kosakana te pour na ba mama ya commune ya Kasavubu azali kozela résultat ya makambo ezali koya ba mama nyonso ya Kasavubu ba kokoma autonome ndenge alobi. AVC ezali très engagé derrière les chefs de l'État. Tozo ko bunda mingi po ete mokonzi mboka ayebana kozala réeli pe parti na biso AVC o ezali ko kamama mboka Maître Didé Boudimbu ezala na ba député belé na élection o ezali koya. Tozali ko sala musala o ezali ko permettre que parti na biso ezala redynamiser sur le plan national et na kati ya Kinshasa lokola tozali ko vanda wana tozali pe ko travailler pour na vraiment ko pousser mingi te bana kozala na comme base ya makasi na kati ya AVC za la Kinshasa. Milulu et les Kanaki vraiment qui toko clôture ya mois de la femme et salami en beauté et longo na Maître Magloire Kasongo ba mama nyonso balobi bango nyonso na Kasavubu sima ya chef de l'État pe sima ya AVC. Mwanamboka Kennedy Katasi akendaki weekend eleki ko inaugure pont o ezali ko sangisa ba quartier Don Bosco pe ko wet kuna na commune ya Mongafula edi imbani nazaki sima na compte info lingala. Secrétaire général ya Alliance Congolais pour la justice et le développement ACJD na mokuse bakiselaka lisusu pese ya fikine mwana mboka Kennedy Katasi asalaki mobange na descente musclée kuna na Don Bosco na commune ya Mongafula epai wapi akendaki ko répondre na badoléance ya Asbel le cousin de Don Bosco pe ya mutualité union fait la force oyo batalisaki ba difficulté na bango baza nango ezali bongo likambo ya pont na bango ebukana po oyo bandaka kosangisa bango entre Don Bosco
Pekowet, Lokola, Azalaka Moto Yabato, l'homme du Saint-Esprit, l'incarnation de la sagesse, Mwana Yaba Mama Kennedy Katasi, Akokaka Kokanga Motema te, Soki population Bazangi Kimia, Talatina, Aningisa Kilibenga na ye, Abimisa Kimosolo, Boba Sala Misala Yango na Lombango, Botu Nanganini, Misala Yango Babeta Ki Yango Dada, Basilisa Kipo Yango Kitoko, Nde Lokola dimanche, Ezalaki Mokolo ya Pasika, Kennedy chrétien ya solo, Nde aprofitaki na occasion, Pona kokende ko inaugure po yango oyo ezali po na yeneti kado oyo apesi bana ya Kowet pe ya Don Bosco cérémonie ebandaka te ebanda kitoko symboliquement Kennedy Katasi akataki riban pe asopaki masanga population basepelaki bozwa bango na micro ya Info Lingala. Esengo makasi makambo saleli biso. Toko vote kaka yo po oyo saleli biso en tout cas esengo wana na yebite biso to salaki plaidoirie près à honorable pour que a ko tonga pont o toza bato ya quartier toza ba jeune ya quartier to mona ki souffrance ya bande ko na biso baza koto yo nde tangu to approcher ki honorable to sololi na ye na bonne foi oyo azaki nango a se manifestaki vraiment intéressé na passe na biso o tozaki nango na côté oyo honorable ataki ba moyen na ye a salipon oyo Ye mokope l'homme du Saint-Esprit Kennedy Katasi abakisa kiboye nazwa kimbela ya bandeko ya les cousins oyo baza batu bazaka na quartier de Bosco balelaki mingi pona esika oyo totelemi lelo zaki vraiment mabe makasi bato ko bukana kokati zaki na pasi tango bayaki pa na ngai to sololi na yaki na Semaine Pascal na communauté tona ezaki clôturé kitoko dimanche 9 avril toujours na bokambemi ya ye moko évangéliste Mado Ngalula Christian Kengebeni héritier Mapinde Mbapesi bino ba détails éléments. Semaine Pascal, les étonnants, ministère des témoignages et des prières, toujours na bokambemi ya femme ya prière évangéliste Mado Ngalula et les kaki kitoko kobanda mercredi tu vendredi 7 avril 2023 tour à tour basali na Nzambe bale kaki pona kolobela na thème le réveil oyo etalisi liseko ya nkolo Yesu na bavi na biso ebongo dimanche 9 avril 2023 nde ezalaki clôture pengala ya pasteur Armand Kayimba oyo alobelaki thème na ye na mokanda ya Apocalypse mingi penza na chapitre 5 verset 1 à 3 na Zacharie chapitre 3 verset 9 et pai wapi na maloba na ye atalisaki ke moto moko te akokaki kofongola buku ya bomoi soki Yesu te asukisaki na koloba ke liseko ya Yesu ezali réveil na vie ya bana Nzambe na sima la visionnaire évangéliste Mado Ngalula molimo na Nzambe esimbaki ye pona kosambelela bato nyonso ndenge tosepelaka bonne année. Mais vraie bonne année, ezali fête ya Pâques. Tango Christ a se quoi qui, azaki suna nzoto abo moto te, akomaki esprit. Mais sikoyo réveille ye, Yesu asekwi na makambo nyonso tu. Sango ezali kaka biso ba mama tokoki susu ko lala pongi na bandako te. Biso ba mama esengeli to lamuka. Po biso ba mama nde tozwaki courage ya kokende kotala esika Yesu asekwaki, biso ba topesaki pe sango ke Yesu asekwi. Donc biso ba mama to lamuki na nzoto pe na molimo. Zamu ko Yesu asekwaki. Oyebe ke biso tozalaki babungi na mokilo ye toyebanaka te ntango Yesu aye nde ayekuyeba biso bokende pa banation pote bango liloba mokili mobimba bandimele lokola mokonzi mpe mobikisi me ntango asekwi akufi asekwi veut dire ke asekwi na makambo nyonso. Bosimba ke ministère de prière et de témoignage ezwami na avenue Mwanda numéro 15 bis quartier Matonge na commune ya Kalamu référence pour Gabi arrêt école Kantu kuna Yesu kakande akumamaka. Révérend pasteur Dani Soukari a tie livre na ye moko ya kitoko na marché na kombo les baptêmes chrétiens et la Sainte Seine sacrement chrétien vernissage nango esalemaki samedi 8 avril na communauté les gagnards d'âme ya Bandalungwa. Bon détail. Église communauté
les gagnants dames ya bandalungwa nde eyambaki milulu kitoko ya vernissage ya livre ya révérend Dani Soukari oyo ezali kolobela le baptême chrétien et la sainte seine sacrement chrétien. Milulu e bandaki na prière d'ouverture ya apôtre Barnabé Bikele na sima maison d'édition Livingstone House na nzela ya pasteur Zachary Sevekese batiaki pe liloba pona kotalisa importance ya mosala oyo maison d'édition na bango bazali kosala na sima apôtre Gédéon Fele azwaki maloba kuna apesaki témoignage pe encourageaki auteur ya livre oyo nde na maloba na ye moko auteur ya livre révérend Dani Soukari a explikaki baptême chrétien pe sainte seine soki eza nini kuna aprofitaki na occasion pona ko remercier pasteur Zachary Sevekese na ndenge encourageaki ye akoma livre oyo. Na kati na baptême tozomona moto azo changer identité du païen au chrétien moto azo kwelisa bomoto oyo ya kala ya Adam moto azo lata bomoto ya sika nzoto ya sika ya Yesu Masihi. Na kati na baptême tozomona moto azo botama ya sika kati na libota na Nzambe pe tozali komona na kati na baptême beaucoup de garanties par rapport ya moto oyo na nazo baptême. Momo ya kafu ezalaki nde vernissage ya livre epai wapi pasteur André Chisaou asalaki cérémonie nyoso pe sur place livre etekamaki na ndenge ya kosakana te bosimbake livre oyo eza ya 90 page bana na Nzambe bobengami kosomba yango pona ko comprendre baptême mystère ya sainte seine sacrement pe makambo ya ndenge na ndenge na suka na nyoso bakangaki photo de famille. Rencontre moko ya bakuluna ya bana Tchad pe ya ba américain ya 16e pe 15e rue de Bonhomme esalemaki weekend eleki na bokasi ya mwana mboka Mutombo Kabamba Noël héritier mapindemi azaki kuna apesi mini ba détail. Rencontre moko ya kafu et salemaki weekend eleki na quartier de Bonhomme mingi penza na commune ya Matete ba groupe ya bakuluna oyo bana Tchad pe ba américain na quartier de Bonhomme ya 16e rue pe ya 15e rue limité oyo ba mesana ko potana ko botola biloko ya bato ba sangana ki bango nyonso na salle ba bengi de Boston na 16e rue na quartier de Bonhomme na commune ya Matete et pa wapi réconciliation ya kafu et salemaki bango nyonso ba sangana ki na bokasi ya mwana mboka Mutombo Kabamba Noël oyo azali ko diriger fondation monene babengi FOMAG mwana mboka Mutombo Kabamba Noël asangisaki bango bavandaki esika moko ndenge bozali komona apesaki bango conseil par rapport ya biloko ya mabe oyo ezali kosalema kobebisa biloko ya bamama pe ba désordre ya ndenge na ndenge ezali kosalema population batalisaki esengo na bango kana moto sonate me kimia ezala tozala ka moko kozwa machete eza eloko te machete biso toyebaki yango na bisasa te toyebaki machete o papa mbisi Thomson Ngombe o machete ekomi na nzoto ya bato mpo na nini tozali bato ya quartier moko tolingi badesordre te na quartier na biso baboyi bakosela bango makambo ebele balobi ete ifo bakutana bango moko babongisa yango nomoni mokolo na lelo bakutani babongisi antuka ambiance na biso zo continuer boye za boye te bosimba ke réconciliation oyo esalaki ke batambola de Bonhomme mobimba ndenge bozali komona bakabolaki ba cigarette ensemble pe biloko nyonso quartier de Bonhomme na commune ya Matete bato nyonso balobi merci mwana mboka Mutombo Kabamba Noël na eloko yo sali kimia ekoti. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAAO ezali composé na 9% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur na bango. Na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te. Lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga
pe kovandisa ndako pe azali koveiller na croissance ya ndako oyo. Ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga. Ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais ba engaganga na 2011 tolo banazali na 11 ans et demi na CAA donc 12e année na yango. Na bandaki na CAA neti agent comptoir. Après wana na yeko koma agent call center et puis ba konzi ba yeko ba non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi. Na zongi agent comptoir, agent check-in et puis na performance ba yeko matsangai na yeko koma chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie ba vol, est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que vous avez combien de passagers, checking et rubanda air nini. Donc les années ozala musala ko sunga batu, ko sunga ba agent, na ko sunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client. Alors il faut vraiment nazala Ernyo soana pour na koyeba client sokaza na problème sokaza na mbeba il faut ko sungaye ndenge nyoko kiko la kisaye ezamba misusu baya kayebi na ko voyager te il faut sungaye ou la kisaye comment il doit s'y prendre wapi ko bandila wapi ko sukila. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali ko pesa lokola likanisi pe constant nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas beaucoup évoluer bien. Toyebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré tous les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozaka ko voler na avion amike o ba bengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autozaki na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka ta 1 année 2 ans tozo travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA mingi penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amouriste de la RDC et des Congolais. Tozanga ba communiquer moko awa bolanda lecture na Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline, Jolie, Jason, P. Nathalie Kaila Kapenda, Oyo Azali, journaliste présentatrice na Info Lingala, journal ya Peuple pour na Peuple. Bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango nyonso, liwa ya papa na bango, Kaila Yizila Victor, Oyo akufaki bongo, na butu ya jeudi 6 avril 2023. En attendant, Zotu ya Mowei et bombami na morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. Programme ya Matanga et Kopesama Mikolo ezali koya. Info Lingala, journal ya Peuple pour na Peuple, Akaboli Mawa, et Longona Libota ya journaliste présentatrice naye Nathalie Kaila Kapenda. Et on y a aussi la
tozolaka te journal ya peuple mpona peuple yango oyo ekomi na suka bandeko botika malamu au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi